Olikate yate omaila azalina ya kobakisa likolo na nzembo kitoko bayembelaka mama Jeanne Mbole na malobande ko alobi malobi pa inawe yate omaila. Merci papa. Likambo na linga koloba te me na koloba ngo ndenge likambo olobi tutinga makasi. Na ko informer lelo batu. Et je mets quiconque en défi. Papa Lutumba avant akufa baona mambo de basi bakabwanaki. Et plus de 5 ans. Les Cambo naza koloba bato o baibi Patri Mangasa, bato baibi Yamakoso batunae. Je m'assume. Donc tokoloba ke maman Mbole akufi aza veuve Lutumba te. Basi bakabwanaki. Mais problème ezali lokwa basi o basi bakende sango, lokola vanda kananda kwa yolo, baba azo vande pas mobali na ye. Mais je confirme et j'assume que Papa Lutumba avant akufa bangona mama Mbole basi bakabwanaki. Et donc pesinga mawaya te omaila olobi Papa Lutumba zalaki discret. Oui. Un vrai mukongo au vrai sens du mot. Hier azaki makambone ekolo. Tata wana akufi lelo vina ye moto a umbela na kata discrétion. Mwana na ye lelo apandi ye sangote abimaki na mwasi ya moninga na ye ya mosala yo posale biso révélation ya monene awate libala ngo biso tozoyo kela mawa kutu ese tobo kaka nango kala kala eza pasi mingi pona Lutumba te soka zoyo kabiso akolela lisusu na kati ya cercueil. Mais oui akopema na kimate parce que moi je vois mal mwana pona bima na télévision lo bake to kamatana kina papa pona bima kina camarade ya mama. Yebisanga mwana nini wana. Et puis ba déserté nga parce que to swagi na papa lobaki malobango na kanda. Mais pona muta déserté c'est ka silikiti. Makambo eze belema mimi on a lobaki que na kolobati. Soko ba répliquer. Na koya ko bimisa oya minene. Tata monko kaka. Te eza penda o wana eza o eza la penda ke yaya vandi sibino abitalanga yawa. Wana zolo ba yasimaro avandi sangai batukutu te yo vanya ngamu na tumbolaka ye te makameze belema mimi eko salanga pasi te opota musupe batu bakolo ba ya te opa ye baka nyonso alobaka pe mingi apesa biso ata moko ye moko simaro aloba na yo na munoko oye to van na mwano e mukolongo na kene omoni mwana we chimangalogie Olivier Chimanga oui ngamba kitoko ngam na kimisai to vanda baya naba yasimo boko tika mwana tika lane awate mukolo boko yamba Olivier Chimanga tunaye otikala na poto ndenge nini te biso ngito yeba na ba mobamba mo moko wana obalobaka intimité mutu mami eza tanda ngwa biso peto profiter lobi o batu bako yeba donc ya kati ezali onga na yebi ya kati soko na lobi eza bombe par respect pour ton information oyebi que ma Jeanne Mbole azali ya americano oyebaki americano oya bali americano biso akufaki mikoleleka na covid oya potwa oui yaya na ye na ndenge yaya na ye kota bon parce que Mbole tata naza muluba tata naza muluba mama naza mutabandundu mama na ito benga ke mamu yaka na ndenga batabandundu azali yaya ya americano. Mais c'est que biso tozozela yango wana te ya te tozona nunde kona singa tokozongela yo 02 732 0450 ndeko mbote mbote nazongeli susu pona ya te yo maila donc est-ce que ce qui est vraiment asolaka na bana wana soit na mama Mbole so mama Mbole akoyiko lo bana mama Mbole te benda na tika ko créer polémique tika créer parce que ndenge peto landa ki ndenge azolo ba chez bana place na ndenge pasina ki ndenge peto ki mbongo place un peto mona un peu louche est-ce que ce qui a été sur la penana oya mobala le na télévision wana akoki ko benda yete ke donc ate ya ye pote les appels ko nega zoko ndenge ni azoko ko teka bande ko na ye na ba tanto yebi ke ba Kongo qui est comme anaki kuyu na kati wana. Donc ce qui moyen d'aller à côté ya donc almi le samitika ce qui yem tazana faute amitika ye bandenga ko convaincre comme ça tika pour protéger pe bandeko mais un jour
bakoyoka na kaka bakoyoka na pelemso bakosa pe surprise mo boya yupe ka même atamu mieti yango mémoire to lo akona misa batezate ako to protéger pe bande ko ne malgré ça ba pesi le rote bateki na moi erreur sala ki papa tika ki testament ako to ko zonga sima passe ndenga zo mema uche batantu wana ya ko mana ki kuyu na kati eza malamu te ndeko totondi obotondi ya mingi 02 732 0450 nzela na biso ya singa ya te omayila kikuyu mokuya donc kikuya ki mopuya ya molili quoi asengi soko yo ndenge oyebi libota wana malamu okoki kosala intervention te pona koyebisa Jean-Claude atia na se basolola au lieu à exposer bandeko na ye et pas ya batata mwasi boye soko kikuyu na éviter son biango malamu na bomoyi ya papa Simaro asangisa batu na ye babonde la Jean-Claude en tout cas ndeko nanga alimbisanga na kotanga kombo na ye Patrick Mangasa o bazalaki na Simaro balala bisika mo balamuka bisika moko Simaro ayebise soana Jean-Claude Patrick abenga Jean-Claude 4 fois Jean-Claude je pas le temps nazoya je ti papa na ye akufi na matanga na kisasa Jean-Claude abengi Patrick Mangasabi papa sikoyo toko solola abile papa qui na bon moyi tu n'avais pas le temps pour ça tu n'avais pas le temps sikoyo en attente le babimisa ki mbongo prendre badwa ya poto Jean-Claude abino papa yo memanga na morgue na sona papa réponse à souka Patrick Mangasa ebisake basolola kana mowete olinga ko solola na ye l'air azaki vivant atana malade alinga ko yoka mais mowe basolola kana été fin de citation alors lelo nga na ko sona Marie Paul na ko sona Laure na ko sona Zizi bon mama Kelani oyo vient le tumba bala aki voici na grande sœur nanga donc na yeba ye bon moi na bazo ke neklati ba comme ko sala bisika moko na leur vie Simaroza ko lukaye toketi na le papa Kelena na sala ki toaki ensemble donc bana ba yebi na solana bango mais pona ko benga mutu oben intoxiqué déjà donc bolanda kaka maloba na ye moko eko kangaye dans le sens que ndaku yo vani mobala tikeli yo omoni mutu moko akotake ko doit livrer parcellaire na chambre oyo lalaka mwana nukutu bosaka noko tuno ke na chambre ko sani mo pa ya uti libanda akoti na ndaku ta dû livrer. Est-ce qu'il est vraiment dans le vrai? Est-ce que salama? Et puis yo lupango mobile tikeli yo bateke lupango bayelo 10% au signé P. Et puis les loso le baké balingo bimisanga 3 mois ekoki na nuti. Donc tango signaki bayebisaki ozana 3 mois ya préavis. Mais oui, ekoki mwana bendana. Allez komi badwayo akobimate ezaka bongo te na ko kende wapi mais au signaki pono salani. Lero signaki pono kende wapi. Namoni makambo ya teo epesi pasi mingi ndenge molandi moko abengaki awa lobite bato bakendaki na compassion bato bakei na mawa maboyebi biso ba mama soko zwi likambo bato bayokelaka biso mawa koleka bana mibali bongo mama mbole bato bayokeli yo mawa ya ebele boinzoka yo yebi esika makambo ezali bon lokwa ya teo utai koloba wate libala ici silaki nango 5 ans avant moto akufa. Donc au komi kosala moi ba vengeance maman mbole to eza ndenge nini mais yateo mais moi no Jean-Claude de fois à monter mama kasi au moni na interview ndenga lelaki aleli wapi komi kutu ko simba ye na nzoto po ba calmer ye mwana wana azana poto vie Simaro ba yaso 4 fois ba mona na te Simaro atinde po na tanga Simaro za na poto ba kutana te il n'a pas le temps ba monika mbala moko après ba mbule bele mwana ba refouler et kota makamba famille mais mwana wana balala kalupango moko na Simaro mais alobisaka yete mais aleli yo monaki mama bato bayebi akokosa banani akokosa télévision te imagine toi Simaro ana chauffeur na yemo comme nzuzi Simaro asombela chauffeur na lupangu abalela chauffeur na mwasi et lelo je crois que information que nzuzi yango alalaka
na bibwa et pas simaro parce que bana problème moi sina na Vatican boye bisanga sikoyo moi si o ayembela mbola tikele lupango te asombele le côté parce que lupango ya isangi ezana koma mama kelani na bana ndenge omoni makambo ngo ezokendele ya te lelo okanisi te maiponi na so balobi azongisa motema sima bavanda napo likambo comme le quoi Jean-Claude Motoa ko konzape moi moke ngambo batata mwasi ye ba ko coacher ye po yo ko sala ndenge nde kwa senga kite moi médiation po Jean-Claude Atiana no na mwasi Jean-Claude bimisi siko bolumbu wa papa na libanda o ye moko ami bomba mbula na mbula akoti na mabele botosi ezate bon omoni ndenge balobaka singa famille benda na kamikata na kati parce que Marie-Paul oyo kombone eza en exergue na makambo yo bazande na lobaki bazali mama na tata moko na Jean-Claude mais sikoyo yozo pousser kana bimsa makambo il y a un certain moment papa Simaro akende ko ebisa mama Jean-Claude lakisa mwana na tata naye hey na yebite loko ayebisa na yebite loko alinga loba bongo lakisa mwana na yo tata na ye elakisi nini nga Simaro koselaka nga zemi na pesa ko te ate yo ko va na Simaro te atikela yo pe ba malobo yo zolinga koloba nano te alors est-ce que ayebise parce que yebite bota non babota ma 6 baleki basangani 5 bateki lupangu yaya yebite yaya ngwa zandenge nini aza lutumba te question mark te aza lutumba Jean-Claude lutumba mais pona nini vie Simaro alobaki na Jean-Claude yebisa mama na yo alakisa yo tata na ye bon peut-être que ko yo kanga alobisa na tata na yo te caractère nanga na yo kokani te bona ate yo nga na yebi yo mwa moke to strapolete na koseka na yo wana ezolakisa te na sima oyebi makambo to strapolete to yebi mwana lutumba liboso Jean-Claude te yo moto lobiti oh yo lobi abiso na retiré et si ebimi wana penza trop tard et si ebimi 02 732 0450 ndekombote mbote donc so na landi bien ya te mayela eloka na lobanuka Thomas Sueka Thomas Lunda mamu kaka Thomas Lunda. Donc, on comprendre ce que merci, donc ce n'est pas la peine. Ndeko totondi yo botondi. Olobi na ebite alobi mambu mususu Thomas Sueka Thomas Lunda. Yeba bombango do makambu mususu na comprendre. Yeba ndeko azolo bana yo kolanda mami mite nenga zo bimiso makambu yo Sueka bomba bakongo. Ola ndeko soki baluba awa baluba omoni mukongo alandi ya te yo na tina telefone apesi ye code na kimukongo mambu makaka Tumasueka Tumalunda. Donc tokanga sujet ngona poso kite mambu mankaka makosueka malisusu te. Vikinga fani. Oyoki makambo yo. Bon lokola balobi mambu makaka Tumasueka mukaka Tumalunda ma tokangi sujet wana. Ya te poto kanga ngo penza okolobanini ba nyonso batungisa mipo na likambo ezui mamambole. Na lobaka po na mémoire. Il y avait Simaro aza mutu o aluka ba problème na batute. Aza mutu akena kimia aza mutu azaki na makambo ba scandale te marque banzembo na ye ezalaki l'air moko mais famille eza famille mambole mama Jeanne atia na se aloba na bana likambo bosali oui abenga bande kwa Simaro abitala bochanga na erreur te mobali nanga atikelaki nga boye asalaki boye na obimaka na pango na zonge pa na biso nakanisi oyo ya te yo azalaki nango po na koloba yango wana